Fendi alekaki pa la baronne. Bandeko, Fendi akretiaki la baronne, vidéo anasalaki pona la baronne. Bien sûr, asalaki yango pona la baronne. Bozana bino calme te. Ngana bosala analyse normale. Juste. Bolingna lobani. Nalandaki est bien. Pa la baronne. Et Michel Kepe kitoko et Silipe kitoko. Alors, et petit samite. Ngana sala analyse ndenge na monaki. Bongo te. Alors, bozala calme te. Waninga zala calme. Zano calme. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bel et bien Fendi vidéo wana asalango lelote. Ça fait 6 mois. Alors asalaki yango penza pona la baronne. Ah oui? Bon. Soka asalaki yango pona la baronne te, ma postango pona la baronne. Pourquoi asali bongo? Asali bongo parce que eza logique. Fendi na Karine Mokonzi bolandaki live. Bayebani banda kala. Bayebani internet te, na maboke te, na ki ikoni te. Alors, Fendi azana poto. Soka touché la baronne. Bakolobele, ndenge balobeli sikoyo. Azana posa sa la base. Surtout, Fendi, modèle la baronne à lobaki, na live na ye. To komi na poto awa, pona kokuta na mutu, et comme rendez-vous, gana yo, to zonalika mokote. Gano mabe kozala te. Awe ya poto ezanango Kongo te. Yoza kote no, nga kote nanga. Tobano mona na biso te. Tobano kuta na te, tokozula mabe wapi. Exactement. Fendi, avant la baronne lobaboye, Fendi sa sentira kiango tango akomi na poto. Fendi akomi na poto, ba coup de fil la baronne ezate. Yepe po banda azolinga te. Alingi la baronne banda. Moka lobi bon. Soki abengi ngate ngape na bengi te. Mais ngala za Fendi kombe ko salama. Na komi awa tala ba doma se bazolukanga ba po Firenze ba bengi ngakutu na kota na ba pièce na bango. Po Fendi sa tourner ba pièce ya théâtre awa na poto. Botu na ngate soke talamaki to talamite. Yo ozo landanga. Soko talaki yango loba ezotalama. Soko talaki yango te loba ezotalama te. Fendi ye moko. Soki omona ke na ba page oyokaka kombo na ye loba kombo na ye eyokanaka. Makasi to muke to ndenge nini loba kaka ndenge oyokaka ngo. Mais soki yo oyokaka no komba Fendi te yeba ayokamaka te. Soko yokake par hasard
yeba ayokanaka par hasard. Alors Fendi na la baronne bazali ba ami, ba vrai ami, ba camarade. Alors Fendi azana poto satamboli na ba mitu otango yazaki na Congo ayebike apo Firenze ba mitu ba Jennifer ba mitu, voire même Fendi tango azako zo avion po yawa azako ndima teke asulu zolo na Mike la Duchesse baza ba leader awa na poto azako ndima nengo te. Tango pa komi awa a sentir ke baza ba leader alobi te na kosala nga moko kombo nga pe naza Fendi Bogard taille bois noir jet complet naza pe célibataire eloko nini ekomankenga. Alors bandeko Fendi mbala moko asalaki nini? Abando tala kotambola tamboli azobwaka toujours misu na la baronne, ata bwaki te azomona la baronne partout. Makambo o la baronne alobaki Fendi nayebi ke yo ozana moto internet te omesa na yo te kamoko nazalaki no na Congo okipaka no te oyebaka makambo eza na internet te. Memi oyo na bengi yo tosolona na privé yo moko kamwe. Non, Fendi pa ndimi lokuta Fendi na Congo nde azako kipe internet te. Pakende bebisa ba mega na ye po atala nini. Yako bebisa ba mega po na WhatsApp banzele na bato mabanga na poto. Tout d'abord azana tante akota ba YouTube. Fatambolaka. Fo akendeke kotoyo. Fo akendeke musala. Kosala ba théâtre. Ezora bango temps. Fo vanda na ba master. Fo s'entraîner. Donc temps ezalaki te. Mais Fendi a komi na poto. Wifi partout. D'après Bino. Fendi atalaka internet te. Ah, boniko. Fendi internet makasi. Alors, na kati internet ango, amonaka nani? La baronne Karine Mokonzi. La baronne, c'est qui? Camarade nae, connaissance, banda kala. Alors Fendi, abetaki eloko wana na 6 mois. Akalikilaki be la baronne, na zone chango soso. Soki la baronne, ya betaki on a 6 mois, ya kanisaki la baronne saboti. Ah oui? Po biso mingi pe to kanisaki, la baronne abotaki na 5e mois. Même inga na lobaki yango. To lobaki, la baronne saboti. Yango bimisi ba photo ya zemi. Bo kalikile bien. Fendi alobi, banda asala video wana siko 6 mois. Henrietta azana 4 mois. Alors, tango asala kiango, ayebi ke Henrietta botabe. Fendi abeta kiango. Po yena la baronne, bazo solate. Ara approche ezate. Fendi alobi na ko betango, eko lobi sa makambu. La baronne, le kola yebinga bien. Le kola to solaka toujours. Na privé. Soki likambu, abenganga, akobenga. Tango akobenga, alors, makamba bien kobanda. Entre-temps, Gai Fendi, naba oyo, bayebaki te nazali na poto, bakoyeba. Naba oyo, bamonaki bote na ngate, bakomona. Tikana bende la bango, noani. Tikana benda, batala, naza moto na libandite, Bogard.
alors fendi abetaki yango mpona la baronne yeba je wana o awa eza poto ye na la baronne basololaka te muna vi na ye ndenge eza bawadol bapamela shekola fendi alingi yango te fendi alingi yango te eza te ke alingi azala ami na la baronne ndenge bazalaki na afrique non alingi kombo na ye fo ekende yango alobi basololaki na Mike la Duchesse soki asololaki na Mike la Duchesse basala eloko mpo na kombo na ye mpo na mosala ne kaka te mpo si basali na badomaze basali na baprofirese me kombo mpenza eningisi te modele ntango aningisaki ntango leketu abengaki ye siko fendi yango asalaki yango siko alobi bon alobelaki na baronne te c'est normal fo aloba bongo mpo alobelaki ye na ndenge mabe te alobelaki ye mpo ekoma neti sikoyo bomoni bien azali invité na mariage ya la baronne donc makambo tu oyo alingaki esalami bon tout te mais approche na la baronne esalami ekozala ya pembeni te me kozala bango bayebi ndenge kozala mpo ekapere bapeti ata aza bogar makokolinga te fendi azalaka pembeni na mwasi ne ata bayebana kala mpo ekapere bapeti ye pa yeba Karine Mokonzi banda kala me lelo babalani baboti alors fendi pe ata bayebana banda kala akangama na la baronne non ekapere bapeti akolinga yango te surtout oyo abetaki eloko wana mpo apusanaka pembeni na la baronne ata eka kondima ngai na koyebisa ye eka foti afendi mwa mosika bosololaka bozala na bonne relation mazala mosika ya madame no soki aza madame na yo ndenge toyebi mpe ndenge bolobaka bokozala ti bokoko bobalani pour du bon ti bokoko ti na paradis alors fendi fo kotia ye 2000 km pamba eza ebele bon 500 km pamba ala mosika metre te kilometre bacoup de fil ndako obengaka kokutana na feti ya koya me mosika tout d'abord fendi soki abukaki baban ya village panda parce que baya kotake na bametre moko lokola bametre wana baya kobanga fendi bayaki 4 moko atelemi na porte oyo bobengaka maître bogar alobi azalaki te ya banda kotelefone na libanda bien sûr aza kotelefone me akendaki mpo atalaka soki bato bazoya azotelefone mwana mwasi moko botiaki kate ayebisaka ye makambo ndenge mpe abanda signale bametre wana soki bato bazoya libanda bato afendi bango bakima to basala ndenge ye alaki neti getere siko bametre mosusu wana bayuma bakenda kotake fendi alors fendi modele baagresaki ye bato bamoni ke babeti fendi epi ayekanda abuka babango mpo fendi akobeta bango soki baye moko akobeta bango na oyo bolobaki maître bogar champion soki ya Kinshasa fendi akobeta ye yango bayaki 4 bondimelanga wana ya technique mpo bametre nde bomonaka boya bametre ebele mokete ebele baza bavrai yuma jamais akoyela oyo moko ata azokende kale oyo na nzela mosala otambulaka yo moko jamais akoya akokosake non
na ina bango ba osala rien ngaka buna ko simba yo bango ba kotala kaka aye na bango po soke déraper bango ba kota yo pe sikota ko omona baza 4 mozong sezate ezate pozo banga maître wana eza po yebi ke obunda na 4 personnes alia ko mobeto bambata siko eza na ba maître pe ba maître bakende ki penza ye moko kale yo alobi pe lokote kaka lobi bazo mona yo ozo kende boite to matame vimbi elongi vimba makila na zolo yo moko zo pia sango ya zo pia ne sango te ya vana ne calme bato bazo tuna ya solo penza da sali yango wana ba maître ya solo bon ba maître solo te mais ba maître o ba yuma te po maître solo abundaka te abundaka na ring wana maître solo siko maître oyoyo bayaki ebele mpona kobundisa motu moko bametre ya yuma bambendre bantusa nazoloba onga mona yebi ka moko bayelanga 3 mètres na concert à Viva na 15e arrondissement ya Paris papa oyo bazotala mère malo azobina na badisciple na basi bien coiffé na coiffe wana bomonelaka ye 3 mètres moko lela kufa mibale bazali suka nango basalangi eloko te poso basalangi eloko de o batikala namona bao na Facebook namona bao baleka na net mbele na ke na beta moko lokola pe boyi bakombo na bango balingai basambwa pe ndenge na oloba boyi baotalanga bayebi peke na kobeta bango moko mibale wana batikala kombo ane kosila yango wana Fendi oui atoshaki la baronne beto sala boni ezali alingaka pusa na pembe na la baronne eza makambo na bango eza modèle ya alingi kotika la baronne te surtout alingi la baronne fatia epe poa aza master na ye asali na ba apo Firenze atsali na ba domazin makambo ezokende kaka te azobunga kaka sikofa négocier na Mike la duchesse yango wana lobi bana lisolo moko donc ezali tu babeta featuring pour Mike la duchesse na Ansulu Zolo baza ba leader awa na poto po sana bango featuring foza na makambo neti leader Amis azana makambo révérend pasteur Siatoul avandisa masolo grand maître siko ye Fendi na Kongo longwaki ayaki awa na makambo siko awa nana dindite azana makambo te na poto mais nanu pas dindite nana limwete beauté na ezali kombo na ezali azape célibataire yango ba momi balela de sora sanganika na Mike la duchesse na Ansulu Zolo to la baronne a foulier Fendi akomata il s'agit kaka asala musala ne bien po biloko yo be spectacle basi balingaka za nango beauté taille bois noir suki moka bien propre célibataire surtout wana balelango fort na ndenga osakana te na ndenga kosakana te bakolela koleka ba era balelaka po bamonake célibataire po na beauté akomisaka te célibataire nde bon comprendre non Fendi abetaki eloko wana po na la baronne nga nalobi elaki bongo
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.